Moni batu ba ota ba kombo na ye. Mutabe tabino solo azate. Ba seda ba yebi, bana ba yebi. Mutabe ta di solo azate. Ngamo yo. Mututo ko sabino. Biso ne to sabo na minute to ti répétition na yo parce que to zo kende Angola le 25. Le 27 to Angola, retour na biso to zo songa ala kisasa. To répétera chaque mercredi, jeudi nakati ya na Kasavubu na Lukandu na espace Hollywood et puis tant on va na wana to nga ba randi boutique ba prêtre na ba jete ba vanda repas ya prêtre de prêtre moni ba tout tanga ba comédien mais na nengagé to so ba kevi makusa parce que a to pas ya mutabara chinois tu peux ya bara chinois ou rapena guetin ya bara chinois abomane acteur film Jack Boré to ça mais en ligne ozo ba masanga ba yaki ba didi singa bo compagnie ngana sakana bango didi singa solo la ba toi tu bo so ba za le côté ngana leader ça va frère didi singa yeyo c'est bon mon frère confirmer biso kaka bino ba to ba libanda ya mboka na musique singa yeyo ba presse na musique oyo zo beta ya biso sans polémique banani oyo ba ko défendre mboka na biso libanda soki peut-être na tang na 3 leaders baba la 5e génération ba o ba ko défendre biso libanda parce que yo ozala mingi na South ozala na Paris ozala na Londres ozala na Suisse confirmer biso ojenga na yebi la 5e génération eza Bill aza grand leader eza pe masa na biso Fali na Ferrepe totie ba vie te ba vie pe basala ba époque na ba mais totie ba jeune wana misato Bill Fali Ferre mais musique na biso kaka peka bino peka ba to libanda lukomaka ba combattant to éviter ka bino to ko bomba pe musique mo et mambo qui combattait silence na yote se masa na ka koma ba ki combattant musique mo bino ba to bomba ngo lisusu chaque coco to bomba donc sans musique congolaise le monde musique est saté parce que l'autre c'est le monde on va basse la musique congolaise à la carte c'est là tous les musiques on va basse musique congolaise à la carte aussi pas américain on va aussi pas nigérien la musique congolaise à la carte donc musique congolaise à la top toujours. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. C'était un réel plaisir pour moi. Il y a beaucoup de gens Oyo, Moni, Balobi Hervé. Ça c'est Léo, accompagné Tika Bousso, pour les époques n'a pas les princes. La mort la latio, à cause de moi, il n'est Marc Jacob. Pièce on a pété en son côté. A voyager quand la vie de l'homme n'a aucun de voyage. Ça n'engage pas plus le prince. Naza est engagé à voyager à terre. N'a lequel à voyage. Tout l'embarrassement, Balobi Hervé, bunker chinois noir, Oyangai, Gamidimba, à connaître pas demandé. Balobi, précis pour Mbelenga, Mobali Oyo, on a olobaté pour y avoir oh, tonton Jules, Ballon d'or, Balobi. Miguel Bakinama. Mais il faut expliquer Miguel Bakinama. Oui. Président Oyabiso Azosala na Congo, Asa président Azozo à Dubaï, Azobiso à visa, Adam's business. Vrai président, il faut coacher Nanga. Il faut coacher Dubaï. On se retrouve à la prochaine numéro avec votre humble serviteur, tonton Juvenal Kibala, le prépondérant de la presse congolaise. Merci. Bye.